Colonel Charles Euta Omeunga, administrateur ya territoire ya Beni, abandi ete na lisungi ya ba diaspora na bana banso ambotama ekole Congo Démocratique kimia ekokota omonyele wapi état de siège tiami na tata mokonzi wa ekolo. Pona état de lieu toza ko sala awa, toza ko associer mutu nyonso ya mboka oyo Congo akota. Ce n'est pas seulement lelo o Wicha, o Bulongo, o Lume, non. Eza Congo mobimba moto nyonso aya na makanisi na ye. Comme mokambi mboka zwaki mboka Congo a dédié yango epa ya Nzambe ken désormais na déclarer ba déclaration nyonso basenga pona mboka na rendre nul sans effet, puisque toute autorité vient de Dieu. Nzambe pe ayokaki. Ça reste à nous maintenant ya koluka comment kokende na kokende longo ko solola malamu ko pesa na ba conseil ya bosembo ko yeba nini tokosala po toyeba ko kamba mboka yango. Eza pona mutu moko te. Eza kaka ndenge batikelaki mokonzi ya mboka nde aza mokonzi ya mboka, aza magicien te. Il faut bato bazala pembeni na ye nde yango apizwaki likanisi ya kosala état de siège. Biso pe lolonge tozali awa tozana posa ya mutu nyonso aya kopesa likanisi na ye oyo ya malamu tokozwa, oyo ya mabe tokotia pembeni. Munguna malamu aza koyeba na vraiment penza te soki kolanda ba droit de veto, ba droit international tokoya koboma na population. Yango monaka après force na biso ya mboka koleka. FARDC oyeko situka armée bakomi attaquer sima zoka ennemi akotaki na kati ya population yepe amemi mokumba lokola population zoka za population te. Nde yango tozosenga na mutu nyonso oyo akoyeba akozala na likanisi na ye, akoyeba mboka ndenge ezotambola, akozala na mwa mayele na ye muke ayeto bakisi, puisque oyo oyebi nga na yebi te, oyo nga pe na yebi muke yo pe oyebi te. Mais soki tosangisi ekopesa mwa solution ya malamu. Yango wana toza kosenga na ba diaspora comme congolais nyonso na bato nyonso bazana mboka na Lubumbashi na Kananga bisika nyonso batia maele place moko basunga mokonzi ya mboka na makanisi azana yango tout comme na ba député bango nyonso to welande mboka ezala libéré kimia ekota na Beni to wela eloko mosusu te. Société civile ngambo yango ezali se kokoba na kosenga na bakambi état de siège kosala makasi